bonjour, mbote mingi na bila nyos tu ba bulinga mama ile ni tout na pesi no ba mbote ba ebwe ma vipi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Bonjour bandeko na est-ce que ba malamu kimi ezali? Wabino mama ile ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawazo ba tela kimi ezali. Malili moko ezali lo. Nzambe amawazo ba tela kimi ezali et vous de votre côté c'est comment? Faites-moi savoir si vous allez bien. Na sepela mingi koyeba ke bayeba ngai bayeba linganga baza malamu esala nga esengo koyeba ke bandeko nanga baza malamu esala nga vraiment sentiment oyo babaka mwa bayeye sepelisa nga makasi. Ce que ça m'a dit bosso kuta na nga ko senga na o s'abonner na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner activer cloche de notification pour que ça va notifier à chaque fois que émission est-ce que kota na kati ya chaîne na biso lelo tozo que no sola vraiment wa bino mama Eliane to so la penza makambo o etali vraiment mabala nde penza ba keba na bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino yango ebandi prépare-nous pour le mariage ensemble suivant mama Eliane Nitu to la na matière ya maman Eliane Nitu quand na boîte il tamo ko mama Denise Nyakero na baso za mutakanda kotala ngate po sepela na ngate moni na boki tama ya ko mama Denise so za mutakanda kotala ngate po okosepela na yo na ngai te voilà. Avant de continuer la émission na biso ceux qui na lobi vraiment ke bana bobenga ba mama bobenga ba papa parce que makambo to ke do souleza vraiment makambo o etel penza mabala penza mabala ya lelo mabala ya balabala mabala ya lelo za ba problème ebele mabala lelo za makambo ebele yango tozo ba ke moko différence d'âge na kati ya libala ba bité ke ceux qui muto aza mukolo aza maele ba bité ke ceux qui muto aza mukolo aza sage là ba musu baza mikolo mais baza na manque de sagesse ba musu ba mikolo mais baza mal organisé baza même pas na organisation ya bango moko. Alors avant de continuer na lisolo na kolinga peza bo funga mato eboka bien pour eko permettre eko aider ba tumingi pe ba na kati ya situation oyo ya makambo na oke ko soleza côté ya moi si ezala pe côté ya mobali na yango avant de continuer na kati ya lisolo na biso eko za lisolo vraiment ya kitoko eko za édifiant na baki mama ile ya nitu ba casquette za kebele moto yo so super mama mabala moto ke na émission culinaire moto ke pa na masolo ya mboka nyonso wana ezaka na kati ya Eliane Nitu TV mais ba casquette eze belé ya makambo ya kosala. Avant de continuer sur solo la nazo la na publicité na biso oyo ya Toronto City VIP de Maluku. Toronto City VIP de Maluku eza ba mapango ba parcelle oyo eza koteka na mboka na biso Congo na Maluku. Kuna na Maluku eza bien, eza tranquille, okozona yo problème te soki kaka osombi lopango pa na biso ba papier eza déjà cadastré nyonso eza déjà malamu. Alors na tila bino na image botala so bosikotala wana nde to ko kota na kati ya émission. Est-ce que kozala mukolo eza kozala mayele kozala mukolo ko ya poto kala eza kozala danger totalement Toronto City après tozongela to banda lisolo na biso. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku, et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle ya 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Et voilà le numéro de téléphone Yangwana pour plus d'informations contactez Papa Willy Mafula na 001
ndenge bomoni yango wana. Alors tosola muke lisolo ona nango pona tosola na bino lisolo na biso ezali bo ezande komoko ya mwasi oyo abeninga na kasi na tongo ya lelo boute kotala émission mona sele bino oyo ndeko babengani na kati ya malili babengani batie libanda. Alors ndenge babengani batie libanda tango ndeko wana ki lisolo abite na benga pe mamani tu na partager pe oyo ngana za mona mamani tu asola mona bato balinga mi kotala ba émission oyo za ba émission moya sérieux et ko sala pe ka bien et ko sunga mutabi moni tango ngana yo ki ngabi Maman tu solo abeti tika ngapena betele ya ngai comme ça maman tu a partagé un peu la bande comme sous eza boy ndeko moi si azana nuka na 40 ans mobile azana 58 ans yango ya moto ba différence d'âge na kati ya bolingo mobile azana 58 ans ndeko moi si azana 40 ans alors ndeko ya mobile na 58 ans na yenga azawana aza mutu oyo azovanda na kati ya chambre aza ko louer chambre Azo ça la colocation, azo loué chambre à 58 ans. Mouto a 58 ans, aye poto na ba vingtaine d'années. Mais si le na âge de 58 ans, yé a loué la chambre na ndako ya bato bazara boyebi. Ba bazana poto boyebi. Ndenge ni nezara na poto, ndenge ni ko loué chambre na ndako ya mouto. Donc papa o azo ko loué à 58 ans, azo ko loué chambre. Azo ko loué chambre. Ba vanda kana kati ya chambre na ndako ya mouto. Moi c'est à lobby maman ni tout mobali tozo na ye to ça la projet d'avenir boy et simba akate bo ça la boy et simba akate bo ça la boy simba akate azana besoin de contrôler mbongo soka ke musala azwa kana ye mbongo akenda kana ye musala ce n'est pas ka sala kata salaka mais pourquoi baza ko louer chambre parce que asa baby sa baby na HLM so baby si déjà que vous avez nanda ko so baby si pour pas personne comme difficile le kola ya sa baby ça déjà moi azonda ko ezate bazo vanda wapi na chambre parce que ceux qui babi bazo privé eza cher bazo vanda nanda ko moto na chambre siko ko vanda oyo baza ko vanda na kati ya chambre oyo penza moi ça lobi ke komona moto aza na souci ya vite ndeko oyo balobi amela kama sanga ndenga ko sakana te amela kapenza masanga siko tango azomela masanga ndengwana bozaka na chambre ka moko bozovanda na ndako ya mutu aza komela masanga ebele siko ndenga amelaka masanga azomela ngo pe likolo ya mbetu na kati ya chambre amelaka masanga likolo ya mbetu abi na sa mbetu na so tala milangi tala bakanete on dit to na bar na kati ya ndako ato kombi obongisi tala milangi donc soka Amerika ka boaki wana Amerika ka boaki siko alobi mama na pesi conseil na lembi nazana nuka na 40 ans mobile 58 ans différence à 18 ans siko yebisanga soki na mobile tozovanda ni boyi na kati ya colocation colocation ezaki tozosangisa cuisine tozosangisa salon na bato tozosangisa cuisine na bato ebongo ebele ya soni ya boye mama bon mobile ya boye ngana supporter ka kovanda na ye Navana neka po babika libala po babiki l'amour supporte tout l'amour couvre tout te en tout cas ngala koka ki susute mama nabimi na ngai na kei ya solo tolanda ba conseil na bino ke moi sifaza est-ce que na ndenge wana moto papa oyo azali motema monene na ya ndenge nini boza ko vanda na colocation na epai ya bato soni na kati ya ndako sika bazo vanda parce que ndako wana ndenge ezali eza na 2 chambres salon ndako bato musu bana mupanzi bango pe ba couple bango pe koto couple oyo eza exemplaire couple oyo no exemplaire na article yango Dans la soza mutakanda kotala ngate po sepela non ngate soza mutakanda kotala ngate soza fanatique révolté kotala ngate po so tala nga na fenêtre na ndembu les obeta bo so sele mko koi oyo buka na likolo pamba to lo bogo so buka ninga na sepela te mutabanda kotanga na fenêtre akoya buka na fanatique révolté bima na fenêtre yo kota na porte otala no mama elia ya nit motema pembeli kamono moto te Ana na boka litama kwa ma Denise boy nazali kama moto na ndeni alors mais maman il est anito couple mususu baza bien bazo vivre bien na couple na bango to kuta na cuisine pour notre la biso na cuisine mutu ala makane biloko mais mon bali yanga chaque jour zali kamba ko swana maman nito chaque jour zali kamba ko swana mais likambu nini na âge yo papa 58 ans toza na colocation ozoka sonité vraiment
siko eloko epesi pasi mingi mama masanga soko asa koti na masanga na chambre mama na mbeto avandi na masanga soko ameli abwaki kaka canette ameli abwaki canette ameli abwaki mulangi non j'en ai marre ngai na lembi mama nitu libala ngo ngai na tiki yango na ke yango wana siko mama nitu na koumela te tokoza penza mulaye mingi te yango wana ngai na lobi boyo avant na kota na mosino na kota penza poto solo la tona pesa conseil na kochela na bino publicité à service traiteur la Providence o eza musala mama Eliani tuna yebisa bino kenga na musala nanga ane o nzambe bolingo 16e année ya musala nanga service traiteur la Providence musala oyo ngala sana kana musala ngala saka ya ngwana o na futela ka mpo o mundela ebelinga e traiteur la Providence Eliani Nitu. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitu. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitu. Gloire à Dieu. Et voilà, on a beaucoup de la service traiteur la Providence. Na kanisi so botel ba marié wana baza après pour ba âge mo connaît na ba ke o ba bota manamoko a poto différence d'âge na bolingo pona bango e compta penza makasi comme on a 20 ans aba mbala na 25 ans azana 25 ans aba mbala na 28 ans na 30 ans et moko différence d'âge na kati ya bolingo ezelo comme faut vraiment que ça l'attentionner nango et ça très important pourquoi parce que mutu soka sa koli moi so tikali mon ke mon bali akoli o tikala un peu veuve un peu avant. Et on va dire savrer bolingo yo comme veuve pourquoi parce que bali moi ça mon bali azam kolo mingi po mingi avec l'âge to banzoto ezokota moi ba maladie na nzoto moi ko le manzoto mobali soka akei moi ça scarni moi so tikali veuve à fleur d'âge tikali veuve ndeko wana moi c'est singa kei atiki mobali aboyine mobali ana 40 ans mobali ana 58 ans cela veut dire que baza en différence il y a 18 ans ya moi la bino bato bo kende ko bala sikatan bo kende ko bala na bo tala rappel différence d'âge c'est très important siko mobali baza na 58 ans aya pe poto kala asali ba 30 ans na poto, ba 30 ans, plus de 30 même à na poto. Mais na 58 ans, ceux qui montent à vivre na colocation, à na chambre. Cela veut dire que jeunesse na union, à 6 ans, na bilamba, na kolata, lokola zone la boisse, qui mon melia banda kala. Et surtout na poto que ma sangeza na moyenne 0. C'est qui mon melia banda kala. Si ko boye bisanga papa ou à 58 ans. Toyebite le bosso qu'on a nzamba bombele combien d'années. A ko se rattraper quand? Yangwana balobi ki mukolo âge eza nango sagesse te kozala mukolo eza kozala maele te kozala mukolo électricité koza sage ce n'est pas comme ça eza bongo te ngai conseil ngina pesa babala ni bato boza kobalana oza na projet ya kobala eloko koki kosala il faut tara différence d'âge entre 5 10 ans c'est bon mais ce comme na au-delà eza malamu te
Et ça, malamu, tu peux le comportement à Moutouya. Langa, ba la langage mon côté, ba qui n'a diapason mon côté. Moutouya a 58 ans. Mais bon, tu as la commerce qui a se comporter. Or, il y a Moutouya 58 ans, soit un mobile moins sage, un mobile moins à maïele, il y a un qui moi, c'est dans le bouc orienté, moi, si, que nous avons salaire, tout à mesa, tout au salaboy, tout au salaboy, ba projet d'avenir, boza pe ko sala, mais moi, ça, lobby, maman, nanga mon a 40 ans. C'est vrai que na vie retard et ça l'a raté, mais déjà, moi, ça 40 ans, ça déjà, moi, c'est, hein, moi, ça 40 ans, c'est tout ce que tu as santé, le col à la biso boy. Moi, ça 40 ans, ce que tu as la santé, et bah, ma tama, le col à la biso boy, ma tama bijou, ah, le beau, c'est la tout le monde, ça va nous autres, Mickey, pour battre ma mère, nous autres, ça va na Mickey. Moi, na mutasa, kuba, quel kana kati, peut-être, ça, c'est mon coup, ça, mais, nous autres, Mickey, aux hommes, nous autres, ça, quel qui déjà. Parce que ceux qui biso bataba bourreau mata boye, ah, onuni no qui hein, onuni. Donc 40 fois à refaire vie, mon bal azana bon mo yeme alobi mamanga na tiki. Est-ce que bien batu bo ta la ngai? Bon me gana okoma na commentaire. Décision o ya zui ki tiki papa wana. Eza mabeto eza malamu. Bon me gana ko na commentaire. Na saki émission mo bona mona ki boaki na ba commentaire bo ba. Donc, on a discuté dans les commentaires. C'était bien, c'est comme ça. Ma commentaire, au fin, ma finger, ma finger, ça pas faible. Mais ma commentaire, moi, il comme ah non, bien, maman, tu t'es là, tu as un commentaire, maman, tu as autant. Parce que moi, je regarde. Ce point, tu as un commentaire à ma belle, quand tu as un commentaire, tu as 23 jours, tu as effacé, tu as bloqué, yo. Soit moi, quand tu as un commentaire à ma belle, quand tu as un commentaire, attends, après une semaine, il y a pas effacé commentaire, il y a bloqué, puis il y a sous. Parce qu'on a vu que tu as un commentaire, quand tu as mauvaise foi. Na moté à ma bé kakabi a un commentaire à ma bé, c'est comme ça. Tellement l'homme est méchant. L'homme est tellement méchant. Natalaka n'a pas commentaire. Natalaka. Natali batu o batalinga ba lobinini. Natalaka ba commentaire. Ya wana boche na ba commentaire. Est-ce que décision ou ya ju aboyi mobile? Et ça décision malamu to et ça décision à ma bé. Bon mi kocha na ba commentaire. Décision les hommes à l'âme, tu es à ma bé. Abine bateau bozo que bala na nenga na lobby. Différence d'âge c'est important dans quatre bala. Très important. Monto boa la différence à 18 ans, déjà aux ans à 40 ans. Différence à 18 ans mobile. Mobile a déjà mon colo makas. Ah mon pour na banel kamuta muso zo banga. Ah ça na lobby ne peut boy. Mais eza bateau muso aza mon colo, aza la moi so aza jeune, plus jeune qui est. On a que bazo tambola bien, baza bien, boyo kaneza malamu, akipe moi ça l'aise, bava di bien. Mais ça na ba mususu, mususu routine de quoi la mise à bataille que sonitaire, ba mususu donc c'est très dangereux. Différence d'âge na bolingo, ils ont compté ma case. T'as ce que muto amela ramasanga. Azora ba canette à boire à la chambre. Et ça pour tout est ameli masanga, zu ba canette à qui a boire na poubelle. Azumi langi à qui a boire na poubelle. Té, ce qu'on ameli à boire na chambre. Ameli à boire na chambre. Ce qu'on se gars renvoie bi, eh maman ni tu beaucoup ça boire na action. Ce qu'on renvoie ça n'est c'est ça hein, c'est comme ça hein, renvoie à son tel cas hein. À roter balbani, roter to renvoie besoin quand de besoin là. Abi e maka solo ka masanga. Mon les quatre e bimika solo masanga. Sola bien te chambre car kata chambre comme ça car la kata chambre car moko sola bien te ko skola pe mo pe matata quoi que skola pe passe parce que moi après 2 jours à sukoli po so uti musala za ko lemba meli masanga lembi se susu ala muki na tongo sukoli te a brosser ka ke musala tongo ko zonga donc vie ya mutu ezala kaka masanga ali ameli masanga lali ali ameli masanga lali ali est-ce que wana peze za vie Ali ameli masanga lali. En tout cas, ils ont vraiment ce communique aux âmes mukolo, ce qui ne combat moi si oyo, aza un peu moins âgé que yo. Ça la de façon que boza na diapason moko yo kaka pe muta koza la pe le ki pa na yo, aza ko le pe ba conseil à malamu, aza le pe ba conseil à kitoko. Et le bilan de quoi moi si maman ni tout, mobile a 58 ans, a sali plus de 30 ans dans moko ya France. Et puis, il y a le maman qui est biso na province. Banda ko zapeza cher tel quoi na Paris. Biso na province, quand même, ça va. Mais, à koka ko futanda kote ba HLM à kokati. Ba ficha est déjà. Ba ficha bango déjà. Donc, faut que ce nda ko ya privé. Atali privé nga kokoka. Pour mbongo zo ke na masanga. Moitié salaire ke na masanga. Tant que bala na keza poto pesa na sengo
So moi ça ba mibali et bien de ça première pas mo banda ça première pas ke koluka mwasi tango luki mwasi tango zu mwasi pesa mwasi dans esengo vanda na mwasi mwasi za kana esengo parce que ceux qui mwasi na esengo mwasi ba ça su bolingo makasi ya kolinga yo ceux qui mwasi na esengo te asa su na bolingo makasi te ndenge ndeko oya bengani mobali ba accumulation ba problème tellement accumulé l'équipe mingi alamuki lelo na kanda makasi atali ba dégage surtout mon bas la calobiale tu prends tes clics et tes claques dehors abimi hein accueilli ce qu'on a ça mboula na se mboula ce qu'on bali moi si faut rendre moi sinon heureuse faut vendre bien à moi sinon yo moi ça c'est pelaka ya bo mona ka ba divorce belé ça la mona ba divorce et Bible peut me la munda ko ezanga musuni mezala na kimia ya ba divorce musesa mozo ma mo bala na mbongo boy pesa moi c'est aboyi ndako lala ka te pa etanga ko ebite mbongo nyoso soki ngala kende te na okanga motema mama to kanyi motema elembaka motema elembaka ezo faire vieillir mutu akoma mobange mutu aza kitoko masu kitoko te mutu azaki mutu akoseka oseka lisu te mutu azalaki mutu alinga kobina azobina su te poani accumulé tellement makambo mabe côté comme si mutu nerveuse et comme si mutu akomi na baso d'humeur mutu akina baso d'humeur ta comme mutu baso d'humeur mutu akomi nerveuse pona nini pona mutu balala kane balamuka kane mutu akomi sie ndenge wana soko kende kolinga mwasi pese bolingo zo eloko a moitié na yo zo eloko la liste na yo kolinga te liste na yo et souffrir ceux qui liste ne moni pas ce que ne ka ofta pour ça ni pour traiter liste na yo ceux qui zo le ne na pas ce ko luka ba ça ni ba traiter yo alors mwasi aza fololo fololo ya bolingo na ye ko bondela yo papa yo simbi mitema ozali nzambe Zambe nanguya kumisa mayawe na baso za mtakata ko tala ngate po ko nyonga mama kasi za mtakata ko tanga te po nyonga mama kasi voilà to solo li mo mke on a posta to solo la mwana oboyoki ya on a posta to partager na bino na kanisi ndeko o abenga ya sepeli po episina ke no mama Eliane so wana alikam na ndenge nga na bimi na kei na tiki papa 58 na kati ndako wana colocation atika la ngai na kei babala na pe coutumier na to bala na coutumier to sala mariage coutumier ba sala mariage coutumier bi si to bala na to sala mariage coutumier na ye botaka muto aza na 58 et puis aza bato moni soki na baloba ko linga mobali akufela mwasi ke o ya divorce so okutenika na un divorcé mobali a divorcé luka oyeba tina nini basi baboyaka ifo luko yeba basi baboyaka epona nini mobali akufela na ye mwasi atika na FF kuti mobali mo akufela mwasi so mwasi akufi mobali wana ana besoin azo susu po ba remplacer bolingo ba remplacer encore la bolingo ana besoin mwasi mususu po apese bolingo po wana loko ako elo bana ngata madilo na sisi na kolia bolingo te yo longoli sani ya bongo na sisi na kolia bolingo te na siko savourer to longoli sani donc mobali akufeli mwasi ana besoin mwasi mususu ya okite motema azo sele bolingo oyo ki mais oya divorce bakabwana na mwasi liboso ya mibale pe bakabwana ya misato pe bakabwana ya mine bakabwana ya mitano yosko 6e yo kanisi yo 6e oza spécial koleka ba o bazalaka vayo question mark to suki seliwana que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambi kalusaku muna zamba nibeshene bana betu bons bisous bye bye. Oui, bah tuninga décor aza wapi boye. Décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso wazala na projet ya vie. Toronto City VIP yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau bosana.
tozali nzinga ya quartier ya investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pe sa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. To pe otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer.